bikeko obo mona na fikini wana on va foire et que comme bonda o ekenda statue wana ekenda partout muta salango c'est le monsieur que vous voyez là awa to yokuta na ndako na ye aza malade to kuti na hôpital te mais to kuti par manque de moyens to kuti na ndako muto bozomona aza icône même héros national aza vivant va papa oyo il a beaucoup fait pour ce pays un peu de respect que soutenir Moutouazali obligatoire. Tu peux venir en contact, vous bengi biso, vous tindi moi loko, tu mets pas à l'hôpital. Le bout de la nabi dobe pas comme on a tu n'as dit qu'on bâtit ma casse. Même pour n'a pas problème ya Koulia et comme me kakatano. Mais la éviter ce qui va pousser na ko lu ba ke bo basal sa na basali le kula sœur ya président ya la République. Jeannette, elle a coûté un temps sur moi, tout ça, mais il y a maintenant tout un temps à mon abaissement. Il y a un monde qui a eu la condamnation, mais si tu es bon malade à papa, tu es bon malade à papa, il faut de ça. Tu es malade à l'hôpital, c'est grâce à la diaspora. En tout cas, la diaspora, vous êtes belle, en tout cas, merci. Bon, les matés, bon, la papa, tout ça, c'est bien belé. Les papas sont ceux qui ont eu ça, on a zoé à se faire pour éviter solution zoami, solution nabino na elengi ya Congo. Salanda tezelo de papier, elengi ya Congo. Glody Diasiga, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga pro. Merci chers amis internautes qui nous suivent de partout. Donc allez-y comprendre Adam Sulzolo. Moi na souka nzambe par rapport à Beteli, par rapport à kako informé bino. En tout cas, ça fait mal il y a ko kozali boso na bino lelo na epena na ndenge ya esengote ndenge na yaka vraiment te. Qu'est-ce qui se passe lobby to sola kina vie chaka Congo o boyebi artiste à danger oyo asala SOS pour na ba artiste kaka. Alors, lobby na benge fait tout na mamuna biso via bisinga ke non to na lobby. Donc lelo, tout na lelo. Lelo na démarré ka na kena tel na ndako te mana benga kete na kuta na mère on a pesi mbote mère a bisinga ke vie alala ki na ndako te vie alala ki na ipene. Na ipene pas nani ndete yo comprendre siko ke toujours découvrir na caméra awa na ipene vie aya ko sala nini. J'aimerais déjà na benga déjà vie oyo tozana awa do esika on a koti awa nalanda TV En tout cas merci vraiment nalanda TV vraiment yo ebile to sola ki lobi melelo nakina ndako mère ayebisinga olala na ndako te oyebisinga ndeto bano benga na explication kota boye sala boye awa tozana ipen na masikita je crois masikita bana poto bozala bana ipen na kin boyebi masikita ngana uti banda do allez-y comprendre via uti ngoto. Bon comprendre ce que distance ni ça on avait ah tu ça ni et puis ah pourquoi on l'a bon tant on le bien dans tout dans lelo en tout cas vraiment que les grands c'est vraiment mingi parce que émission tout ça pas de bâtiment maratro OK na polémique zangatina te mais au la réalité c'est internet ou diaspora c'est tout nga faut c'est la diaspora que ba comme on a vraiment réalité ya mboka na biso parce que les gens aiment beaucoup seulement critiquer pour le baba ibimbongo bale kaka mungu chez eux c'est mal l'argent ndenge lobi ke yoti bandal aux naissance na yo aux caméraman il y a des dépenses que tu fais mon lobby tant on a au benga na buto la benga ba 22h que papa la bienté papa loufwa o asali ke ko fois o so occupé na ministère ya affaires étrangères ta papa moi siman kutu bo le voyageur ali papa o ba ki sasa na mongalema na mongalema ba saka ba léopard on a ça bloqué belé papa on a mais curieusement en tout cas le papa n'est pas soutenu
parce que c'était un monument où vraiment que même Azaki oublié tant que décorer artiste ou Azaki mituka à niveau papa le fouetté mais en tout cas na kata sans danger na yaki na butu na ndenga la en tout cas na tanga na butu ça qui bien té le fana zana luka solution butu tongo tani boina luka kotambola tout luka papa to même hôpital parce que vraiment que ndenga na yebisa kamingi président il a fait cette classe maman de la personnalité en tout cas ta la passe na mona Cassandra Bumba zomo na crédit lekio yende mona comment je me bats parce que les gens, les artistes, ils comprendre. Les gens, il y avait un Jésus, mais de toute façon, c'est d'abord la compassion. En tout cas, à partir de vraiment, on a besoin de soutenir la bino partie de en tout cas, que tous allez avoir, de la personnalité. On va bien maman la biso, bitanani, en tout cas, tala, comment je me bats. Pamela Moussa Sababi la grande amoni qui tout sur la minute parce que tant que je crois oui bato baye bagaye vraiment mais le découvrir papa Loufwa oyo toyi kotale a to na résidence na vraiment bana poto bo mona déjà live oyo to na résidence ya papa Loufwa oyo asala ekeko ya foire lelo bato tout ba uta ba vacances bato tout bayaka tourisme na mboka bayebi ndenge bakanga ba photo na ekeko ya foire wana mutu oyo asala ngo mayele papa oyo bozomona oyo avandi awa vraiment papa Loufwa yeyo o bomona na caméra oyo papa Loufwa oyo asala ekeko foire oyo asala monument o bomona na ministère ya affaires étrangères les voyageurs Mongalema ba léopard zaki wana asala bloqué belé en tout cas mais en tout cas curieusement que ceux qui sont partis sont organisés ali papa moko biso to lengela kai ça c'est un babé en héros vivant asa héros il mérite d'être héros c'est papa ici en tout cas to fana moké peut-être sur la moké là yonan merci donc on a déjà voilà alors allez-y comprendre tout ça l'on peut en exclusivité tout l'axabino les monuments vivants encore donc il est encore vivant papa Loufwa oyo bozomona na bilili yende asala ba monument o bomona ka je rappelle na Mongalema ancien résidence ya le fait papa Mobutu oyo bomona ba léopard wana et puis bikeko o bomona na fikini wana o babenga foire ekeko mbonda o ekenda statue wana ekenda partout muta salango c'est le monsieur que vous voyez là awa to yokuta na ndako na ye aza malade to kuti na hôpital té mais par manque de moyens to kuti na ndako bomona te lokola vandi wana avandi po bavandisi to ça l'élément mais ba détail non to so na papa Chaka Congo oyo azali SOS artiste en danger yende muta pesa biso ba précision nyonso la présence ya papa Loufwa et ça la trop tard c'est le moment papa Chaka tokoki ko za ba détail nyonso sur nous vraiment que na remission mingi souvent na le brango que bana c'est na biso mari misama kufa na papa Mbappé je vois bata poto ba mengi kan ko la sanga bisika na lekaka parmi site na yo ba non faut ya pas ya les qui n'ont en tout cas à mingi parce qu'il y a nous ba yakana ba internet pour na ko ba dénigrer yo mais chance monique comment les émissions de l'autre sur bateau baso tisiko yo ba comprendre ah c'est monsieur là il doit être des banamu to kufanga na saka piéton na ça na moyen de matérialité dernièrement lundi émission sagna nani loulé ouais comédien loulé voilà alors on a ndaki leki na loulé vraiment que monique baptiste congolais et loko fait partie asante mo kitoko merci merci biso ba artiste congolais to mingité na yebisa na papa loulé tamso yebi asante danger façon lobela gona les gens n'ont pas aimé abengi Chaka Congo non ngazali même la présence le coordinateur principal de l'ASBEL artiste en danger zompanda ngana camarade ya loulete na camarade na été ngana zali responsable ceux qui me quoi na Congo c'est que to monique lelo ou monique ou azali praticien le artiste en danger englobe tous les artistes tant soyez bagi façon masilelo kokodioko tu sois ça souffrant
même dans carrément internet il y a des gens aider Kokodio côté parce que propos va tenir en vain de Konabango non Kokodio kabela depuis 6 mois 6 mois na remercier Karine pas la mutu vraiment mutu asalaka tunga bino na be okuta mambo ba comédie bindo papa muté monene kotika Kokodio côté le truc Kokodio le dit c'est quoi na CNPP grâce à la diaspora tu peux passer Timothée na bifalo na États-Unis merci papa na biso bengi clavier qui winga Coco vraiment merci mais façon lobela qui les images mais l'autre monde a ce des images il y a papa Loufwa to ko la kisandenga zaleli to ko bomba ngote tamsu papa lo il habite ngale na ngadios bela kimbasu to la kisambasu na yeba to aider le maman na biso epela mbasu to la gisa oyo Satia à Sandangina en PTC Sandenge mon côté c'est ça différent c'est différent c'est différent. C'est quoi que tu as baptiste congolais moko ou à reconnaître le combat que les artistes ne veulent pas s'adhérer à l'association. Tant que Kokodio Kabelaki, j'ai vu papa Masumu, papa Kwedi, papa Ngalfar, maman Bipendou, tu as Béatrice, ça dit non, baby c'est un bana que papa Kokodio ko azalaka membre en PTC, j'ai condamné ça. Ça c'est des choses à condamner. Il faut participer contre l'association, même ne fils que 100 francs. La gueule de tout le temps, on parle de tout le monde, on parle de l'émission, on parle de tout le monde, on reconnaît que ah, bisous imiko, tu contribues à la bisoté. Voilà malade, il y a bisous combattiste. Mais de façon qu'on dénigre, non, ce que j'ai fait, ce n'est pas facile. Mais et donc on a remercié, artiste comédien, bandama, oh voilà, Tchakakong, Aïbimbongo. Mais à mon comédien, on a la télévision, parce qu'ils ont compris que ce qui mbongo il faut que l'on mbongo à transport, mbongo à caméraman, il faut que ça la plan média pour médiatiser ces mingi. La diaspora n'a pas la télévision mais ils sont artistes. Moi je n'ai pas vu des artistes là-bas, mais ceux qui ont fait des loulés, et ce boulot de marqué, et Kokodio a un PTCT, bon di marqué, artisan dans a organisé matanga il y a Kokodio, non, il y a un combat besoin d'abango. Je crois que les gens en tout cas à façon un peu de respect Nazali Tchakakong Tchakakong même le chef de l'État n'a président comme le monsieur le coordinateur principal de l'ASBEL à sans danger Nazako le président Masumu président Felkis papa Nabiso Liolo tout à Ramon qu'on représentait par artiste il faut même des respects quand même que façon que le bannet dit image mais les images là il y a un gros aider tamsu bagité tamsu Kokodio ko ne abela tamsu banga tout un mutu akufina parce que li bomba ko to banini to bomba pourquoi yo yebi CNPP sanan yo yebi madame zakuna batama bomba batama tout ba détrater voilà centre neuro phytopathologique oyi so bakena CNPP surtout na kitanga na CNPP fawalo bakino azobela été besoin ça ndako petit siko yo Kokodio ko nana bongité il n'y a pas de moyens yango lobi que vraiment que na remercier vraiment que elinga Congo et Congo, si tu étais à Maraming, en tout cas, que les gens ont découvert, en tout cas, que tu as cassé sur le net et à l'oulé. En PTC, Moussa, il ne faut pas appeler à sensible. Combat l'embatté. Monde artiste, il y a monde à part. Nous avons notre cas. Tony Bodia Kati. Bakangaye, il en est 3 mois, 4 mois à Makala. Il est connu pour 20 ans. Na sengi ba sensible artiste ba ya sika moninga tanga na passe na sengi sur artiste na émission yo beaucoup ta na association beaucoup ta boza moi contribuer même ne fils que 1000 francs so di kambe kwei mbala moko to na caisse mbamo de to kam to sola na ndeko na ndeko zo ngoi muso patrice di kambo ya mbongo ya na futa mbongo ya kozwa kora mali misama na hôpital en Chine so za na compte bancaire mbamo to kemba moko pas to misi mbongo to nini mais ce n'est pas tous les moments to déranger ba conduire surtout moi na communauté il y a des autorités qui vont s'attendre ah bengi il y a un problème mais il y a des autorités le cas ya papa Nabiso Dominique Mabwa CG Mova Sakani PPD nous a aidé papa Nabiso ministre Denis Kambaye nous a aidé le bon baganga wana tant baba wo même yeso wala so na finga papa yebi ba wera bambongo auto zo biki ba biki non non bambongo ya niveau cha Congo te mais les gens ba ko saika so mbongo ndenge mais de toute façon ngusuma ambila betu kaneka kamoko boy na papa cha Congo yaka zo $300 gaz to zimbongo dernièrement to kenda na mwasi ko kodiko pa ya sai azu $350 pesa ngai na bi mama unimba pesa ngai sai ali parmi ba client nga na teke na biloko
ba champagne ba Laurent Perrier pour petit gagner ba standing aller parmi ba kia ngai vous comprenez à part ça na beta moi libanga ngai que ne ba kanza ba kanisa que non je crois que émission le ba comprendre le tout boaka tout espèce SOS moko c'est le moment de sauver ces monuments vous comprenez kaka soki mutakufi boyena ba drapeau boyena fanfare boyena décoration papa wana tamsuye bakate c'est le premier professeur noir na Académie des Beaux-Arts. C'est le premier professeur noir. Le premier professeur noir il y a na biso na Congo o na tango ya dipande na na Belge. Yé noir liboso o vraiment pesa roi Baudouin mbote. Tala niveau papa wana roi Baudouin yo ke pesa mbote mais c'est papa là a pesa mbote. Ce monde que historique na biso zo bunga ngomele la CP ba partir Congo lengi boko elenga Congo boko mona kutuna papa bosona papa a relaté yo abanda ndenge nini akomi ndenge nini comment tamsu yoka ke comment na tamsu na lection pa na yo komona ke amikanda no lungwa na sokende kotika ngo papa konzi mikanda oyo boko mona ke comment l'état congolais papa oyo mona fikini wana il faut fikini apesa kaye 6% dans chaque édition fikini mais banda et donc les salama azota mbongo te boko mona c'est là de mona mbala moko mona montant bon mona montant mbala moko o l'état congolais ko devoir na papa na biso lufa mawidi boko mona ngoke c'est malheureux ezali 1,804,000 $93 48 zomona omona ngo o l'état congolais ko pesa papa lufa 1,804,093 $48 au l'état congolais pour papa lufa mais c'est le moment pesa papa mbongo na ye mais ya mikola suka to kende papa comme na 91 papa mikola da kende tout ba ko battre papa ça mikola suka ko vivre en mukili zompande alors faut même à bénéficier de papa ça na des piétons papa bala tona liete papa azobela on ne sent pas au batouaka na matanga car comité national pour enterrer les artistes de ceux qui lufa ou des morts Adams, c'est nous les praticiens qui doivent faire les obsèques, mais le papa, il est là. Il est là. En tout cas, vraiment que j'aimerais qu'il croit en tout cas, c'est les moments. C'est les moments que partout dans l'émission, en tout cas, vous contribuez. Moi, je ne sais pas, papa, l'oufwa. Papa, il faut vivre, il faut sentir que il a beaucoup fait pour ce pays. Namoni que la pinape ça yo, ok de tout na papa on a mis tout na nous. C'est ça la mina. Namoni na sisi namoni. Voilà. Nous zongelo lisusu. L'état na lobisana nos papa loufa donc les amis qui nous suivent allez-y comprendre na yebike présentement bozota la biso na bandaku oyo tozwami biso ba touriste oto yaka na mboka ya Congo pona ko sala tourisme na biso. Na banda on a biso to ba photo oyo ezana ba bikeko wana tanto na fikini mutu tout mwana tout mukolo nyonso akangaka photo na ekeko wana ba droit d'auteur nango ekendaka wapi papa Chaka Kongo uti ko éclaircir biso loko moko awa lobi l'état congolais fait devoir ye mbongo par rapport ya ba édition oyo nyonso ezaka organisé na foire internationale de Kinshasa par rapport ya ba œuvre na ye il est encore vivant. Cet homme que vous voyez, c'est un monument, premier professeur noir, ici en République démocratique du Congo. Moutalibosa Pessa, le fait président roi Baudouin Mbote, premier noir à l'époque, il y a Congo belge, c'est ce messieurs que vous voyez ici. Et puis, Papa Obozo Mona Oyo, Aza icône, par rapport à la décoration, Oyo Salama, dernièrement, Azaki décoré, tout le monde a dit que la décoration n'a pas mis tout cas. Mais c'est ce que vous voyez dans la résidence Oyo a mis à l'époque tellement yebelaka mais présentement azobela tout la nadinga vandi boité. Ça fait mal comme on a papa Oyo na état Oyo avec son âge lelo azana 91 ans. C'est beaucoup ils a fait munene pour na biso tout le monde a vivant bo na 91 ans par rapport à la œuvre donc dans le bamingité je vais aller vite il y a tout na quelques questions et pas il y a papa. Et puis vous allez vraiment attentif il y a koyo kaye message na oyo ya koyo kozana ngo pona bino bato bozotala à travers le monde. Bonjour papa. Bonjour monsieur le journaliste. Papa tu y es vraiment et pas na yo
pour toi rotala yo na état oyo tokuti yo toyebike aux malades. Les amis qui te suivent partout dans le monde, au koki ko lancer message nini. Quel est votre message oyo bato ba ko tika na baza na mutu? Message liboso na ko kuluba, hein? Tango nazalaki jeune makasi ezalaki na nzutu au travail makasi. Sikoyo nakumi na lembi parce que age posani mwa moke. Oyo bazana na motima malamu moko kusalisa ngai na ba besoin oyo du mouvement liaka. Nzutu mpe alataka. Wana nde na sengi SOS. O wala motima ya malamu akokusalisa ngai. Toyebike ozobela l'État congolais azo reconnaître yo, est-ce que si aleki, est-ce que baza informé que papa état de santé est bien te? Nanu nazi visite ya ba autorité mingi te ya gouvernement congolais. Moko peut-être alekaki ya Wambanza Mukalai. Nani pardon André Kimbuta ya kutalangai. Kaka nako koluba ye moto ya kutalangai. Bamususu na yebite bazilaka bazwa moyen ba ya kutalangai. Nini vraiment otungisa na santé? Là, je me suis dit que comme ya mingi akumule kola elamba ya kala soki parce que okubamba isika wana mais après isika mususu parce que lisusu kaka ndengo wana ba malade plus oza ko vieillir ba malade pe eza ko baka makaka siko malade za kutusa ngai mingi ezali nakoko lobele boso misu naza kumona bien te nako kusala sutu misala ya mikemike te ndenge naza kusala tango nazaki ba 40 ans, 45 ans, 50, 60. Nazali pena nani na prostate za kutungisa ngai mingi, na diabete, na motema cardiaque. Bamalade mingi yango wana za kutungisa ngai. Ningo vani na ndako boye traitement ezoleka ndenge nini? Est-ce que oza na traitement tona no bandi traitement te? Na bandi traitement te, naza na traitement te. Nazali kaka na ndako même pona ba problème ya kulia e komi kakatano. Mais na yebite ce qui va bosani nako kuluba ke bo basalisa ngai bazali lekula sœur ya président de la République Jeannette aza kutinga ngatanga mususu mwa loso et tout ça, mais il y a maintenant tout un temps à mon akalisusi. Alors nasengi na o bazana mutima malamu basalisa ngai parce que vieillesse c'est na batu nyonso ngai te moto liboso batu nyonso botamaka mwana moke bakoya mokolo ndenge wana za kupusana kaka na vieillesse kola. Message nous cause annonce qu'on a bateau bazotala yo partout dans le monde ba oyo ba yebi ba œuvre na yo ba zapena ba souvenir ba œuvre na yo na bandaku na ba photo et tout message nous cause na et surtout mingi na ba diaspora. Message na kokopesa bango na pesi merci mingi na ba oyo basalisi ngai déjà pour la diaspora surtout à Londres, France, bamosusu na yebite soki bayebi nanu te ke nakomi mokolo naza kosenga lesalisi message surtout yango wana na pesi na diaspora na bato ya mutima malamu bo basalisaka ngai o bakontinue kosalisa ngai. Et pour le gouvernement congolais? Pour le gouvernement,
na souhaité que l'autorité baya kutala ngai tanga mususu ce que bazu moyen le coup là André Kimuta ayaki kutala ngai apesi ngai moi lisasi ya bien penza ye kaka kana ko kuluba muntu ye kutala ngai asalsinga na ndenge asalsinga ngai alors na souhaité que ba mususu banana na makulu na ye. Merci par rapport à SOS et l'EKI. Et maintenant, pour le problème, M. Chaka Congo a outil que soulever, il y a des dédommagements auto mbongo. Donc, on a des dédommagements auto droit na yo oyo. Tout le monde a un papier kuna. Ils ont réclamé droit na yo. Ils ont $1 800 000. Donc, $1 800 000 oyo. L'État congolais, il faut à devoir yo. Ba procédure nango est-ce que baza informé, est-ce que ba yebiango et puis bazolo banini pour na ba droit na yo parce que ça droit nous ambongo na yo de ton vivant, il faut au bénéficier nango et ça date de combien de temps depuis mbongo wana nano ba foutu yote. Dans la société des droits d'auteur, Sokoda. Il y a des gens qui ont droit, il y a des artistes. Mais depuis 1969, dans la salle de foire, nous avons droit. Sauf le feu président Kabila a celle pour une somme d'environ $100 000. Mais le droit jusqu'à aujourd'hui, nous avons raté. Est-ce que au salaire de démarche au sala pour réclamer le droit et puis payer ça au salaire de démarche? La démarche, ils n'allaient pas papier, ils allaient ils allaient, mais quand la démarche est aboutie, il y a un résultat satisfaisant. Mais ça, je nous annonce qu'on a battu Sokoda. On a battu Sokoda, vraiment, ça m'a cassé parce que na Kokuluba, na Kokusa na droit à kufunda soneka. Depuis ce temps-là, il y a droit. Mais nous sommes quand même souples de ce côté-là. Nous avons Sokoda, parce que nous sommes actionnaires, pas actionnaires, mais coopérateurs. Nous sommes le premier administrateur, coopérateur, il y a Soneka. Mais droit de toujours côté. À part Bikeko, tout le monde a foire. Bikeko ni sous au sala déjà. À part Oya foire, Oyo tout le monde a gawana, na Oyo ya Mongalema. Ba œuvre na yo l'État congolais peut occuper que ça n'est nina. Na sala balé par ya Mongalema na 1965-67. Mais le droit de Foutakate. Bon, là, le diplomate congolais, ils ont affaires étrangères. Les voyageurs, les diplomates. Et là, moi, Miloko Mingi, la salle plaquette à Papa Weri, premier directeur général, il y a poste. Je vais droite. Évidemment, Nassali Archer, ils allaient dans Mongalema, na entrée au jardin présidentiel. Je vais droite. Enfin, je compte pas droit mois mingi, mais je vais bon Lilobani okoki kotika na vidéo oyo même les losoki ozate même après sima liwana yo to sima mikolo oyo nzamba tangela yo na mokili oyo bato bakotika la batalaka yo à travers les images que alobaka même avant kufa atikaka liloba oyo pona bana pona famille et puis pona ba droit na ye
liloba nini okoki kotikela biso même nsima ya video oyo? Surtout nakoko m'adresser na artistes, les jeunes artistes, la patience parce que musala art et c'est la patience. C'est la mingi parce que na musala de progrès et zoamaka. Les misanzu tout pour le cagolé ils allaient être pour appuyer. Non, il faut patience ils allaient nguya ils allaient à kusala musala. Parce que ça c'est ngoté to la sabino kamoko ozo senga vraiment assistance biso bato to ba toza danger toza nango toza ba baron toza ba millionnaire batama banga talakao ba numéro ezawana tout à l'heure je crois on peut un numéro il y a contact normalement il faut payer ça vraiment vraiment que Paipi Maïbelanga hein boza partout le monde parce que Timothée hein bo soutenir na likambo oyo hein mira kikanda na osbo vraiment que na kosenga vraiment na bato oyo pour na musuta ko tsa photo bibi komela muto bozo mona aza icône même héros national aza vivant vers papa oyo il a beaucoup fait pour ce pays un peu de respect que soutenir Moutouazali obligatoire. Tu peux venir en contact, vous bengi biso, vous tindi moi loko, tu mets pas à l'hôpital, le bout de la nabi lobe comme tu n'as combattu ma katsi. Tara ndenge Adam aoud nanda ko la li awaka na mbinza pendant ko landa, c'est ça papa faut le moi même papa à l'hôpital. Tu siko ba ko nazo benga, oh on va envoyer des gens. Moi yango na yawa na bengi yo oyamba mo partir émission na yo 00243 81 657 0958 00243 81 657 0958 ou 00243 9 92 30 43 40 00243 9 92 30 43 40 maman Bevinda Vemba BV maman na chikina Paris muté munene maman Bevinda en tout cas vraiment que open a bengi nani Guya Danze Adèle en tout cas que Guya Danze que vous soutenir Papa Loufoua c'est le moment Adèle Djogo c'est le moment en tout cas que Naibika partir émission en tout cas tout quoi sur ça papa en tout cas dame en tout cas plus merci vraiment que moni ngai force na ngai de la rendre bino so bino boza kana bino te ba arsibe c'est ba kufa Kokodé au lieu de se à l'hôpital, c'est grâce à la diaspora en tout cas. Diaspora, si vous avez fan à mon conseil, vous avez en tout cas, merci. Rami Amis, Premier ministre, en tout cas, à Moli chaque vraiment, bon, les Pichuso de Lausanne, beau soutenir. Bon, vous avez belé, en tout cas, vous avez belé, que en tout cas, ça s'en est. Vous avez un longueur, là, c'est que vous avez toqué la porte, et des bisous, mais force la diaspora. Merci vraiment, monsieur le coordonnateur ASBL. Artiste en danger vraiment pour na pas précision au bat balingara yo kabayo kiango pour na manio la pena na lingala au manioli manso je crois biso bato total ba image oyo total élément oyo ne regarde pas kaka po o sepelisa misu mais talapé lipamboli ça s'achète bato bakenda fois o bakarama photo na fikine na ikekuana bobo ça n'a été Tolbi bien, l'État a coupé ça y est, a devoir rien 1 million mikandango nazo kendango vraiment 1 million 800 vraiment nazo on a pesé bakio papa on est non l'État le doit za nyongote za droit na ye na mosala sala 1 million 804 093 48 $. Mon que vraiment que au même beaucoup papa ça beaucoup alors qu'on peut éditer beaucoup na hein vraiment ça ba œuvre ou ça ba histoire na ba le ba toi soutenir pour na beaucoup na ba ça lié alors on va soutenir en tout cas na yebi à partir ya elengi ya Congo et ça passe à Congo té elengi ya Congo papa on appelle elengi na yebi que émission étant en tout cas pour soutenir biso pour na ka papa lu fama witi regardez et puis partagez betali solo nango na bandeko tant que na ba église to betali solo nango tant que na misala to betali solo nango place to kenda kata suki na ba salon na ba restaurant et sika tout communauté congolaise ezali to tambo ça vraiment sango oyo do tango tali yango
kokanga monorote benga moninga pe na lika na WhatsApp na Facebook na Imo surtout bata poto nebite tamba longa mboka oyo ba ke changer militema na bango mawa ezo bango mingi yango ndeko na lula kondana kinga mesiko to bomba malade ya papa to bomba malade ya papa te photo la ça bata muté malade kokodo ko lelo suka za hôpital c'est grâce à diaspora en tout cas diaspora vous êtes belé en tout cas merci bolembate bolanda ka bo ba la bisaka binote papa yo tout ça ba accès binene belé les papas ceux qui ont ça on a zoya à se faire pour que solution zoami solution nabino na elengi ya Congo. Merci Karine Bernard, la beauté divine de London. Merci parce que au moni papa, je pense que vous allez pas hésiter ya kosunga. Na moni Yulia Samba panaché depuis Paris Pot de Fleurs. Petite sœur il y a Blanche Samba. En tout cas, Maramoto Laxibino Botala Malamu, Yesa Katia, mais salon hop, fille à Megan, Namoni Lisusu, Nasi Waka, na salon hop depuis London, Papa Yeyo Bosunga, Inès Mandela, Bosunga Papa, la star, donc la star Ewivine, Baptiste 3 fois la patrona, Papa Yeyo, Tosunga Vuma Papa, Irène Kidiamake, c'est Rite Katoni Lubanza du honorable Papi Diambwana. Papa Yeyo, vraiment, tout son. Même bateau yo banira elinga Congo, beaucoup benga pe elinga Congo, ou ben sou banira pe ba action yebana, to yebe ensemble pour remettre papa elo qu'on a parce que nous banira qui Saint Thomas, bo benga elinga Congo, to yeko tika vraiment les canadiens, ou bo tina pas papa pour biso tout ça la transparence en tout cas. Voilà. Les vraiment bongo. Merci à Rachidi Maël qui était derrière la caméra. Hein, toujours notre Taleki et puis Tracy Mbelenga, la même magie que pro. Glody Diasuka, la mignonne de la presse en ligne internet. Merci à Flore Choumé, à la patronne BBC Lungela, Bibi Chilungela depuis London. Na Moni Lisusu, Maman Godengoma des États-Unis. Na Pesio Mbote. Papa Yeyo, on a vu que vous avez un thème, maman Penza, maman Godengoma, Namoni Lisusu, maman Bota Dam Suluzolo, maman Motema Boto Wapi, maman Fatou Bouka Demol. Si c'est que son chéri finit, vraiment bisogno surtout soutenir papa Oyo, Ndenge Azo souffrir. Hein? Maman Loris c'est la Congolaise. Maman Amanda la Duchesse Fondation Amanda tala baka social yango vraiment bino tout bozota la biso tous les vraiment tout soutenir maman papa Oyo et que ça là vraiment malamu donc double L Loulou la Rose Niclette Douma biso so Sarah Chikita Dombeni de Chicago venanga Sadam Likoya depuis Belgique na madame vraiment Nana Takaza et Sepelisa artiste yeyo maman Nana Takaza et Sepelisa papa yeyo donc bisognos tout total vraiment kaya ya papa to zappé émission OT to betelison on te la balika ba benga ko fele to zara la ba WhatsApp to la ba imo to partager message côte à côte de façon que papa o to kangaka photo ne ke kunaye o ya sala Balobi, c'est vraiment un travail d'esprit. C'est le travail d'esprit. Alors, tant qu'on a besoin que l'esprit n'a à concentrer à ça, la monument, en tout cas, les lopes, côté fois, quand on a photo, c'est grâce à cet homme que vous voyez. Alors, tu hésites, bisogno sur total élément oyo, tu lingi vraiment, et les capenza dans le calme, et les cas dans le bien, de façon que les sungi attendent à mi colonner à Souka. Asenga, merci. Les Pamboli, Arachakango. Merci na Karine Manar, la beauté divine, petite sœur propre ya Fifi Manar. Fifi Manar na ebi que za mutema boboto osungaka. Papa yeyo na ebi que tout ça va se passer en merveille. Merci vraiment na Rachidi Maël qui était derrière la caméra. Viens sur les news des stars, Panza Sango. Zoa connexion, Panza Sango, la bouche autorisée, la ebi que Maramoyo, aux oreilles pendant sérieux quand il s'agit de Kamba Passi. Papa Yeyo, tout Panza Sango, de façon que les Pamboli ça s'arrache.
toi arracher les pamboli Maël a arraché les pamboli parce qu'elle s'est déplacée aux images on a arraché les pamboli pour la transmettre message vient de Chara Congo a zui les pamboli parce que aïe a bengi a dépensé ba crédit ba transport à lali arracher les pamboli toi arracher les pamboli na biso vie à susu na ba moyen de transporter et ko déplacer que même l'hôpital ezati ya kolia na ndako ezomwana te soins médicaux to l'accès nos malades ezati alors babiloko ya suka wana ko vivre pe pendant qu'il est encore vivant to profiter nango je pense que le message est passé ça est fini vraiment on se retrouve prochainement avec notre numéro merci oui merci nazo peso susu so bo mona ke ko Lumumba et qui comme musée basa on a Corée mais mouteno corriger ngo yali papa oyo ah bon hein so mona ke ko Lumumba wana li couper musée kabila wana ba Corée ba sala ngo mais et simbakate yenda ke na Corée ko corriger ngo mona que c'était monsieur on a beaucoup de respect hein maman bevinda vemba oki papa mama sala Sandra Bumba ale Bumba personne Bumba ah Ousseul Bumba bon anniversaire en tout cas vraiment que Elenga Congo en tout cas vraiment que na yebi que solution comme on merci donc boyoki ba précision oyo ve autour ambassadeur tant de lobby et que kwa Lumumba biso tout oyebi eza na 18e mairie limité na échangeur le boko boy basala kuna et simbate mais mutu oyo akene ko corriger ces messieurs c'est ces messieurs que vous voyez et que quoi musée na mausolée au boyebi que mausolée musée le fait président Kabila musée et que konae mutasala ngo papa oyo o bozomona oyo ba coréen ba sala mais muta corrija donc ba sali ba créer na bango mais par rapport à image o ebima yango te mais c'est ba bengaki aketi Corée a sali yango a corriger ba erreur ezaki yango mona ebima correct wana donc merci belle Valunde la moi na pota sika vraiment merci pour la précision papa Chara Congo Elenga Congo restez branché abonné toujours télécharger comme application et partager tout ça là on a page WhatsApp na ba page na biso ya ba Facebook na ba page na biso ba imoto partager les mains maele to si na biso si ça vraiment na papa Salanda tozoloko ta papier Elenga Congo Glodidi Asika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga Pro